Sango ya pasi pe mawa bandeko nanga sango ya kolelisa sango penza ya pasi euti kosalema lelo na ville na biso ya Kinshasa. Bandeko nanga koya kolala kolamuka na makambo kande bayebisaka biso tambola na yo mokili omona makambo. Mokili ya lelo ezaka mokili moko ya makambo, mokili ya lelo ezaka mokili moko ya ba surprise, mokili ya lelo ezaka ka mokili moko bandeko nanga makambo sur makambo, ba dossier sur ba dossier na ba affaire sur ba affaire. Ndeko na biso bozo mona na miniature aza bongo ndeko na biso congolaise oyo ebela bato bayebi, oyo bato mosusu bayebi te, me bato o bavandaka na quartier na bango bayebi ye. Bandeko nanga baye kopesa nga histoire na ye, en tout cas histoire moko ya kosala pasi. Histoire ango ebandaki ndenge nini, histoire ango esuki wapi. Bandeko nanga kande boyebi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et ko dépendre kana air oyo bokolanda mama na bino na kombo ya Ines NM officiel. J'espère que vous allez bien. De mon côté, en tout cas, nzamba zobate la nzamba za malamu toza na biso bien na ngolu ya nzambe. S'il vous plaît, tango zokota sika kobosana te kutielanga j'aime, commentelenga, partagelenga et kusala malamu mingi. Tokota na mozindo na biso ya lelo, ndeko na biso ya mwasi o bomona na miniature ya lelo bandeko nanga aza mwasi ya libala. Aza mwasi ya libala kande boyebi aola mukaka na tongo atieli mobali na emai mobala sokola kende musala soki mobala za musala ye atikala alamba asala boye kande mwasi nyonso ya libala salaka likolo nango soumission pe evandi vie à prière muke. Ndeko na biso ya mwasi kande bouti kolanda awa aza mwasi ya libala la famille abando sala soki mobali na yake musala yepe atie komonana kokutana na bamakangu na ye. Donc aza mwasi ya libala oyo azo bimaka pe na mibali mosusu. Aza mwasi ya libala oyo amonaka pe mibali mosusu libanda. Soki mobali na yake musala ye akokende pe akutani na bamakangu na ye, akutani na basheri na ye, ayebi kake no mobali nanga silisaka musala 16h wana uzonga ba 15h pour que abanda kolambelaka mobali. Potango mobali akoya akuta mwasi nanga deja lambaki mosusu akolamba na ye. Tango ka mobali ake musala ye pe atikali alambi abongisi mbala moko ndako ayebi kake no ba 15h 15h30 na koki kozonga na saleli ka mobali nanga fufu ya moto mobali alia. Boyebi ka soki mwasi azobimaka libanda asirasiraka penza ezalaka bakara bomona mobali a découvrir. Ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda esengelaka toujours papa zala makasi, mama zala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonio kwa mamakasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso ozana ba bouton, ozana ba tache, ozana ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Papa o baza lisusu na makasi na mbetu te.
ba papa oyo basi na bango bakomi ko se plaindre, ba papa oyo akomi kolwemba papa akoki kosala ta 2 minutes te na mwasi, bobenga bandeko na nga Beauty by Glade, ba produit ya kitoko oyo eza efficace esalami na ba produit moko naturel ezali. Bandeko na biso ya mibali na ya basi omoni ke elongi na yo eza bien te, teinture na yo ekomi mabe, banduta, ba tache, ba bouton, kutu na parlant même pas. Bobenga Beauty by Glade la famille kuna ba solution ya kitoko ezali. Voilà. To continuer na sujet na biso la famille. Mwasi akomi ka soki mobala ke musala yepa ko bongisa na ndaku na tongo alambi biloko atiki ka fufu akei na musala. Akei na ye kokutana na makangu na ye. Ako calculer ka keno mobali nanga sisaka musala 16h 15h30 ifona zala na ndako na salela ye mwa fufu ya moto. Bandeko nanga na bandolo ba moni mwasi soki azobimaka libanda ezalaka bakara mobali a découvrir. Po mwasi déjà ayebaka ko gérer kindumba. Tandis que mibali mingi soki ka mwasi aza mayele aokanga yo ata na 2 mois kaka ozana relation ezalaka bongo. Mwasi azobimaka tango akomi kobima libanda wana na zemi ya mobali ya libanda eye kokota. Tango pe zemi eye kokota la famille mwasi atali alobinga naza mwasi ya libanda naza mwasi ya libala plutôt nakende kozwa libala nini zemi ya libanda ekozala soni pona nga moko ekozala soni pona famille nanga. C'est ainsi que alobi zemi oyo nazoka bolango epa ya mobali nanga. Ake ayebisi mobali na ye andako ke ndenge naza boye naza na zemi. Mobali pa alobi pas de problème yo za mwasi nanga soki zemi moyena boye ezate. Mobali a continuer na ye na bavi na ye kandenge ke na musala ayebi ke ifona futa ndako ifona liesa mwana batu ifona sombela ye lamba surtout comme akomi na zemi. Mobali azozwa ba responsabilité na ba charge na ye nyonso kande mobali responsable asalaka. Siko bino moko boyebi conscience na biso efundaka biso. Moni soki ozosala mabe ata soki okolinga koloba vérité te mais conscience ebomaka. Siko ndeko na biso ya mwasi oyo conscience na ye ekomi koboma ye. Conscience na ye ekomi kolilisa ye, conscience na ye ekomi kosala ye pasi na motema. Tango amoni conscience na ye ekomi kosala ye pasi azaka na ndako kini ezozanga ye. Kaba soki bavandi na mobali muke naza na zemi oyebi ke naza na zemi. Mobali alobi na yebi zemi oyo eza ya liboso te, eza mwana na biso ya liboso te na yebi. Oza na bagitation pona nini? Mona kovanda kimia. Après quelques jours akokende lisusu koyebisa mobali oyebi ke naza na zemi. Zemi yango kutu. Donc akolukaka ba raison moko songolo pakata. Ayebisaka mobali. Jusqu'à ce que tango aye kokokisa 8 mois de grossesse ayebi ke na 8 mois wana akosaka ka mobali makambo ya zemi. Conscience na ye komi ezo travaillaka ye, conscience na ye ezo liaka ye. Nde aye kokende na hôpital ayebisi ba docteur balongola ye mwana na 8 mois. Ba docteur bino moko boyebi ba docteur pe batali balobi mbongo ba proposer biso moyen to boye ezate. Ba docteur pe baye ko bimisela ye mwana na 8 mois. Tango baye ko bimisela ye mwana bino moko boyebi déjà bana 8 mois bazalaka déjà surtout soki mwana zaki munene na libungu. Bazalaka déjà mwana nzoto ba bimiseli ye mwana. Tango baye ko bimisela ye mwana amemi mwana na ndako. Après quelques jours mobali akei musala ye pe akumbi mwana akende kobwaka mwana. Nde kobwaka mwana wana bayaki kokanga ye. Kokanga ye wana nde sikoyo vérité nyonso mobali kuto baye kobengisa mobali na musala keno bakangi mwasi na yo pona nini akendo bwaka mwana. Nde mobali koya olingi obwaka mwana nanga pona nini? Boyebi ka nzamba lalaka te. Nde vérité na monoko ya mwasi ekomi kosala nini kobima. Aza mwana na yo te, aza mwana mobali kingandi, nga kutu na bando bima na mobali kingandi, nga kutu emataki ekitaki oyo ezalaka mwana na yo. Nde mobali alobi yango ba agitation ozalaki nango oui. Na ndako nanga nini ozangaka? Na ndako nanga ozangaka kimia? Nini yango oyo nga napesaka yo te, oyo foka bato libanda bapesa yo? Oyo yango nini nga napesaka yo te, o penzo ko préférer bato libanda bapesaka yo? La famille. Yango dossier donc ndenge to beta lisolo boye mwana mwasi oyo azozala arrêté bazo kanga ye
bazokanga ye pona kolinga koya kobwaka mwana. Bandeko na ngai ya basi oyo eza conseil penza na ye kopesa bino. Soki omoni ke oza prête te pona mariage, malamu kobala te. Kobala na yo te. C'est vrai bato ebele bafingaka toujours mwasi azobimaka bimaka na mibali azandumba. Kasi continue na yo kosala kindumba. Parce que tango déjà tobala naka ezalaka engagement. Tango ozokota na ndako ya libala, il y a de ces personnes au basala ba mariage na bango oyo bakenda na ba église, basala ba déclara, basala ba vie na bango ke na kozala na yo ti mokolo kokufaka. Na kozala toujours na yo. Ezala esimba te na kozala toujours elongo na yo. Eza na bato mosusu o babalana na bango kaka batie ye zemi ake kovanda na ndako ya libala. Ba mosusu eza kaka dot ake na ye na ndako. Ba mosusu eza kaka pre dot apamba. Akoti na ye na ndako ya libala. Tomona yango c'est tout à fait normal. Mais eloko kana oyebisa bandeko na ngai ya basi, mariage ezalaka engagement. Ezalaka pe bien te yo mwasi ya libala o banda kobimaka libanda. Mwasi ya libala soki obandika kobima libanda yeba ke okomi kofongola porte ya libabe na ndako na yo. Okomi kofongola ba porte ya maladie na ndako na yo. Okomi kofongola ba porte ya liwa na ndako na yo. Kindumba ya mwasi ya libala ememaka toujours ba malheur na ndako ya libala. Yango bomona ba mibali mosusu avant abala zakine na musala bien, avant abala makambo na nyonso ebando tambola bien, avant abala nyonso ezalaki penza o balobaka tokos, mais mobala akomi kana niveau abali kaka c'est fini. Vie na ye mobimba échanger. Vie na ye mobimba échanger, mibali mosusu bakoma bongo. Pourquoi? Parce que akutani na mwasi moko songolo pakata, akutani na mwasi moko boye oyo aye kobebisela ye vie. Mwasi moko oyo azobimaka libanda, yango libanda ngo place bobimaka. Nini ya malonga bokende kozwa. Soki ezaka makambo magoda, ezaka na ba meilleure façon. Soki omoni ke mobali no azo lemba, yango wana biso toye awa na Beauty by Glade, toyeli bino ba produit ya makasi. Toyeli bino ba solution ya makati ya koloba keno papa pe abanda ko umelaka. Soki mobali na yo ayebi ko sala makambo te, peut-être yo sala vie ebele parce qu'il y a de ces femmes au ba sala vie ebele mais mibali na bango ba sala vie ya malonga te. Soki yo moi sur une expérience à vie, je sais qu'il y a de ces hommes au balinga kate basi na bango ba yebisa bango, mais yo moi en tant que moi si luka mutu o ya koki ko sola na mobali na yo ou bien o s'adapter na mariage to s'adaptaka. Na mariage ezalaka ko se sacrifier, na mwa eloko moko boye yo sala kango bien, mais omoni nini mobali na yo to mwasi na yo azoko kango te s'adapter na rythme na ye, c'est trop simple. Ezate ke na libala biso nyonso il faut kaka tozala biso nyonso mayele, biso nyonso tozala kaka bato ya sagesse, non. Nzambe ndenge ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonio kwa makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona o etali makambo ya poso, ozana ba bouton, ozana ba tache, ozana ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté, ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément, esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa
produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko